Bien-aimés dans le Seigneur, et si Bozali Kolanda Biso, na pesi bino mbote mingi na kombo ya Nzambe, ezangai ndeko na bino, le prophète Daniel Mukendi Dikalu Diachada, chef de terre. Vraiment, journée à lelo, eza la journée malam, pour na baonyon so bazali Kolanda Biso. Na pesi Nzambe ya tata nanga merci. L'apôtre Augustin Mouimpa Mutokanda na Nzambe, chef d'armée. Vraiment, papa esiko zali na pesi mbote mingi. Na bana nyonso ya ikradi bazali Kolanda Biso. Nzambe ya oki Mouimpa apambola bino. Bien aimé, lelo na ebiete vraiment na kolingete toka bola mwa lelo bamuke. Mais na kobosa na te sans kopesa le révérend pasteur Michel Chako Mbote na mwasi na ye. Vraiment Nzambe na lola pambola bino esika bozali Kolanda Biso. Na lingi to partager moi le lobamuke na tongo ya lelo. C'est pourquoi esiko zali avant to banda makambo nyonso naza besoin to pesa na Nzamba lola merci to sambele. Au nom puissant de Jésus, Mungu wa kuita na kuichika, tunasema asante asubuhi ya leo parce que urichika tena tufike mwatua ya kusema sauti yako mbele ya taifa yako. Wala wote weko na tufuata wa milele wasaidie, wa milele wawezeshe, baraka na salama yako Jehova ionekane kwa maisha ya watoto yako, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, je pense ici ozali Kolanda Biso toza na mwa thème oyo tokolobela mukolo lelo ezali koloba ete la rencontre qui change les circonstances. Bien-aimé, soki mutu lelo akutani na Nzambe, Nzambe na lola akopesa ye changement na kati ya vie na ye. C'est pourquoi avant to loba na lingito tanga na passage muke tozo tanga na Luc chapitre 7 le verset 11 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui les portait s'arrêta et il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Bien-aimé, nayebiete nangonga muke oyo zali Kolanda Biso naza besoin ozala concentrer oyo Nzamba lingi ayebisa biso na tongo lelo ndenge na uti koyebisa yo thème na biso ezali koloba ete la rencontre qui change les circonstances. Bible la zali koloba ete ezalaki na mama moko, mama wana azalaki veuve, mais mama wana azalaki na mwana na ye ya mobali moko. Mais Bible lobi ete un jour malade ekangaki mwana akufaki. Na tango mwana akufi bato nyonso na kati ya mboka baye kopesa mama mbote, baye balela elongo moko na mama. Mais Bible lobi ete parmi bato nyonso wana eza na mutu moko te oyo akoki kopesa mama wana solution. Mais bamemi mwana bazokende na ye na tombo po bakende kokunda ye. Tango bazokende cimetière bakomi na nzela bakutani na Yesu. C'est pourquoi bien-aimé, soki mutu akutani na Jésus, quelle que soit circonstance, quelle que soit liwa, quelle que soit maladie, na ebiete kokutana na ye okozala na solution au nom de Jésus. C'est pourquoi bien-aimé, na ebiete eloko moko oyo Nzambe na lola akosala na kati ya bomoi na yo eza tango kokutana na ye. C'est pourquoi Bible elobi ete tango Yesu akutani na bato oyo bazali kokende na mwana ya veuve bakende kokunda ye bakutani na Jésus ya liboso ayokelaki mama ya mwana mawa tika na yebisa yo na ba problème oza nango na bitumbo oza nango na liwa bakotisi na ndako na yo na malade bakotisi na bana na yo Nzambe na lola ayokela yo mawa. C'est pourquoi Bible lobi après avoir koyokela mama mawa Nzambe na lola akiti pona kosekwisa mwana ya mama yokana ebisa yo la rencontre qui change les circonstances nazolo bele pona circonstance ya bon
bonheur mais nazolo ba pona circonstance ya malheur lelo ba twebele bazali ko vivre ba problème lelo ba twebele bazali ko vivre malade na kati ya bandako mais tikana yebisa yo soki okutani na Jésus ba problème nyonso bandako ya liboso na yo e kozwa solution. C'est pourquoi la Bible déclare tango yesu akutani na bato bamemaki cercueil ayebisaki bango bozwa cercueil botia na se. C'est pourquoi na yebisi mutu moko oyo bamemaki lipamboli na ye oyo bamemaki misala oyo bamemaki libala oyo bamemaki vi na ye mukolo ya lelo ozokutana na nzamba Daniel na soki okutani na nzambe oyo ya yo nyonso bamemaki bakotia yango na se na soki batia yango na se nzambe na mwimpe akosekwisa yango. C'est pourquoi Bible ezali koloba nini Bible elobi ete tango yesu atelemi ayebisi mwana jeune homme lève-toi na mwana wana sekwaki amemi mwana zongisi na maboko ya mama na ye lolengo zali kolanda biso yebeke ya yo eza kaka ya yo même si bandoki babomaki misala même si bandoki babomaki bana même si bandoki babomaki libala onga na yebi lolengo zali kokutana na Yesu ko Nazareta bien aimé ya yo nyonso ye babomaki ekosekwa na tongo ya lelo na esiko zali kolanda biso soko zali na kondima nzambe na lola azo sekwisa fi na yo e Bible zali koloba nini tango mwana lamuki Yesu azwi mwana azongisi na maboko na ye la circonstance ezali koloba ete ba problème makasi oyo ezali koya liboso ya bato ngonge ekoki koya problème ekoki koya mais solution ya bomoi na yo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yokana ibisa yo eza na mutu moko akutanaki na Jésus na vie na ye échanger mutu wana azalaki mwana mwasi azalaki na perte du sang pendant 12 ans. Mwana mwasi akendaki liboso ya ban docteur akendaki liboso ya batu ebele mutu moko te apesaki solution mais le moment mwana mwasi azwi décision alobi ete nazokende soki nasimbi ata elamba na ye na kozwa lobiko bien aimé Bible lobi ete mwana mwasi tango asimbaki elamba directement makila na ye ekataki. C'est pourquoi na ye koyebisa yo quelle que soit ba circonstance ya ba problème oyo ezali koya na kati ya bomoi na yo soki okutani na Jésus des solutions ya vie na yo Jésus des solutions ya misala na yo Jésus des solutions ya bana na yo na tango zali kolanda biso nzambe na lola akutana na yo na misala na yo akutana na yo na libala na yo akutana na yo na vie ya bana na yo na soki olobi amen esika ozali wana nzambe na omwimpe asekwisa bomoi na yo asekwisa misala na yo asekwisa libala na yo nzambe ya ekradi akosala eloko ya malam na kati ya bomoi na yo. C'est pourquoi thème na biso lobi ete la rencontre qui change les circonstances kokutana na Yesu eza eloko ya malamu makasi na vie ya moto bato ebele lelo bakoki kokutana na bato baza na bambongo akosala effort amikitisa liboso ya mutu wana po mutu wana sunga ye mais nayebi ete mutu oyo kutani na ye soki alinga changer akopesa yo mbongo pamba te mais akopesa yo na vie éternelle. C'est pourquoi bien aimé nayebi eloko moko nzambe oyo tozali kosalela ozokutana na elelo soki okutana na elelo makambo nyonso ebanda kotambola na vie na yo te ekotambola au nom de Jésus. C'est pourquoi thème na biso ya lelo elobi ete la rencontre qui change les circonstances. Tika na yebisa yo nzambe ya okimwi mpa changer vie na yo nzambe ya ekradi a changer vie ya bana na yo nzambe oyo nazali kosalela a changer vie ya misala na yo. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi bien aimé esika ozali kolanda biso nayebi ete nalingi topesa nzambe lola merci parce que andimaki kobanda na biso pe kosuka na biso mais pona ba oyo bandaki kolanda biso je pense na se présenter na ibandeli kombo nanga eza prophète Daniel Mukendi Dikalu Diachada chef de terre naza pasteur responsable ya Ekradi Siforko. Ekradi Siforko eza côté ya Kingasani ya Suka na avenue Mukwa numéro 25 référence deuxième terrain
soki okiti na Kingasani ya suka ozuyebisi ata mutu ya moto tikanga na avenue Mukwa numéro 25 la deuxième terrain okokoma wana sans problème na likambo oyo za nango ba problème oza nango yaka okutana na Nzamba Daniel okomona bikamwa na kati ya bomoi na yo topesa Nzamba lola merci Yahweh topeswa merci parce que oza ebandeli pe suka ondimiete mukolo ya lelo tolobela bana na yo na temo il azali koloba yete la rencontre qui change les circonstances batu ebele bazali kolanda biso na kati ya babus na kati ya salon na chambre yo Nzambe na lola ndima yete o changer vie na bango ba o nyonso bazali kolanda biso Nzambe na lola changer vie ya misala changer vie ya libala changer vie ya bana na bango o nyonso ezali kokota na bomoi na bango circonstance ya malheur nazali kobenga na yango ezala musika au nom puissant de Jésus na pamboli bana na yo nyonso na pamboli ba autorité ba nyonso bazali kolanda biso Nzambe na lola na pamboli Congo mobimba quelle que soit ba circonstance ya malheur ezali kotelema na kati ya mboka ya Congo tozali kotelemisa yango dans le nom puissant de Jésus salela bana na yo bolam dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous avons ainsi prié amen. Bien-aimé, merci beaucoup. Na baonyo swazali kolanda biso. Ceux qui ont besoin de contact na biso selon adresse topesio. Numéro na biso eza 081 160 20 27. Numéro na biso ya WhatsApp ezali 099 232 37 05. Wana numéro soki obengi eza mutu mususu akoyamba yo te. Eza kaka prophète yemoko nde akoyamba yo. Même chose na requête benga na numéro wana pesa requête na yo na okomona loboko na Nzambe. Que mon Dieu vous bénisse.